comment on a union sur Denis ça sala na internet to mina ko englober union sur ça ba délire au Denis ça ça la biso na internet les lo au Denis laisse ailler à s'excuser na média d'après yo impressionné aux alani Denis laisse à s'excuser na média mais à s'excuser na batunyo tout temps. Azam tout fois c'est un pardon pour reconnaître que tu as battu ma vie. Mais pardon on a et où tu n'as fait fois monter matin. OK. Pardon on les a pour braquer. Denis le Saint-Esprit zaté? Nzambazate. Nzambazate? Ouais. Wasir. Prédication pesate. Saint-Esprit pesate. Saint-Esprit va dans la place à salité. Et puis n'engazawana za cause ya ranking ya pasteur Mike na pasteur Moïse. Oh le billet divisé pour mieux régner. Tala rola sala tipa penyel. Ngana lubangwa za cause mtakala penyel. Cause yo ya mtakala penyel. Denis le sana sima. Soki Denis les Azaki serviteur de Dieu à solo. Mutalinga si li s'appelle pétage Esaïe. Ba danger public ba comme belé ara ba pasteur te hein. Ah? Oui. Bina filaza danger public. A commis danger public. Donc mutu na conscience na ye ba ko sala mutu ma ba o choquer mutu. Après, on s'est tout pardon. Ah! Pourquoi quand irreconnaissance envers Mouto, Monisa ou Mouto, la mise sur bateau? Pour gagner quoi? Est-ce que Dieu va en apposer au salaire randoté? Kako ça a payé randonné, héritier, bando finger, héritier pour bateau bachaïka. À quoi ça la moitié? Pour gagner ça la moitié. Yé mon héritier sala on wera. Mais après ko sala elo esimba ete na suka na ngwazungi wapi na sama kola wera papa zakaka papa. Pourquoi tout ces temps au perdre on a critiquer Fabregas pour gagner quoi? Je suis libre. Donc, c'est que la commission, vous signez content d'Angaï. Mais pour vous, mon bien, vous avez la chaîne Moko. Sarato la TV. Vous abonnez. Vous avez content d'Angaï. Nous avons signé la Barça. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout. Il y a Barcelone. Il y a le monde entier. On va dire la famille, nous sommes dans le monde entier. Tous abonnés. Nous Sarato la TV. Vous devez vous un contrat. Merci à vous. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis.
Perca. Merci d'abonner sur Sarato la TV Bosé Belé ya Rolanda émission Vérité présentée par Paul Mukendi. Moi nasuka ba Mukendi. Merci Nabino Nyonso Boza Ebele na TV Nabino, merci pour la confiance et fidélité bo pesa chaîne bo pesa ngai moi na musala Nabino na zalaka pour la musala Nabino toujours musala. J'espère que le long émission Vérité to ko sala analyse na moto na succès ba kisela ye madiabu Maman Sarato la oyo to ko me ko sala analyse par rapport ya oyo ko likana kati ya réseaux sociaux ba actualité oyo komeli biso na corps de Christ to ko lebela bongo makambu oyo prophète Denis Lese oyo asala ba dégâts to baka ba dégâts nyo so sala na réseaux sociaux ko loba o na ko bimisa ya nani oyo na pesa ba pasteur ba kombo enfin lelo ayo ko s'excuser ko senga pardon ko loba ki nyo so za ko loba na ba limbisa est-ce que azali ko kosa biso to azala ki ko loba ka makambu ya solo to mona ki pe akenda ko tala pasteur Mike Kalambai est-ce que alimbisi to ezali solo to ko découvrir en elongo na moto na succès na kati ya kaka ya analyse na biso to ko beta pe li solo na ngambu ya culture to ko lebela bongo masolo ya ba musicien na biso tant on a le ba masolo ba musicien na biso to on dirait à part ma concert il y a les 30 juin ya bana wenge on dirait la musi actualité na ngambu ya musique et tant on a le baboué déjà ils a soki na 5 musiciens bazali banda ya mboka oyo to ko meka ko beta ko sala analyse na Maman Sarah. Je dis encore merci na bon livre bon c'est qui ozali bongo sima ya caméra merci na Maman Sylvie baye na motema papa Guy baye na les concerteurs de la SAP italien, merci na Bino Sobandeko Borolanda biso pourquoi pas na maître VK Deboy esprit libre autotombe avocat de Barbas c'est mon vieux yazala kawana tango nyonso merci pe na Yaba Belle les choix dédiés l'homme de ses mesures pourquoi pas na Chris Mba yo boutique fashion design. Merci na Bino Sobandeko Borolanda biso tozala elongo na Bino bo partager déjà vidéo et bo liker et kozala vraiment kitoko bon dérive bon c'est que ceux qui ont même langage na ngai fungolanga déjà plateau bande ko ba découvrir déjà invité na ngai Maman Sarah, bonjour. Ouais, bonjour Paulin, bonjour Nabatunios tout Baolanda Biso. Bonjour na ba vrai na Biso, bonjour Nabatunios tout. Oyo boko tala biso na ba etando ike na bino. Alors boyebi kenga na banda mbalamon na ba remerciement nanga. Ba sponsor ya chaîne na Biso, Majabu Gospel, Azir, Jimaji Kadasa. Et pourquoi pas na opesa mbote pe ba merci ebele na ba partenaire nanga Maman Gina Amatou Montema ya papa Aaron Amatou le prince de Dubaï, un grand merci na Amelia Mweba la privado ya Orlando Domingos na moni bongo pe Maman Madolelo na Germanie Montema ya papa Samuel ba mbote ebele na Maman Amelia Mweba ba mbote ebele na Jenny Beta industriel moi c'est à Pembe ba mbote na président Charles Tamboué, merci na papa Diego Milito pour ton assistance. Un grand merci Pélissus na fondation Saratola, bon rétablissement hein, na docteur Patrick. En tout cas, azapenda santé dérangée qui est makasi. Mais si ko nzamba sali grâce, tout le monde na elobi na plateau awa, to continuer ba émission na biso ezali bongo très éducatif. Voilà, merci beaucoup na yo Polendo Yambinga. Merci na Sol Mbemba, merci na Ozia Masamba, merci na Dalia Onyema, merci na Eliezer Kano, merci na Sarah Abwele, merci na Debo Bouchab, merci na Clara Fikiao, merci na président Bébé, merci na la présidente Maman Nathalie, merci na Pamela Kabeawetu, merci na Dalia Onyema, merci na Rose Bonga, merci na Celia Kinkela, merci na Papa Eddie MK, hein, merci Nayo, merci na Bandekonias tout. Je pense que Nabosani Moutouté en tout cas, Nalinga Abino moins trop quoi. Merci beaucoup Nayo Pindo Yambinga. Voilà. Merci, bonne santé. Ouais, santé ça très bien par la grâce de Dieu quand est au monde, Zamba Osalangolo. Zamba Zobatila toujours. Voilà, j'espère que aux Alimut Oyo, vous avez pensé sango, tout ça, vous avez rappelé analyse vraiment kitoko. Na lingi lelo vraiment tout ça l'analyse
tozaka na deux sujets tozaka na musique toape na makambo ya bapaster na makambo ya bapaster nalingi vraiment tolobana makambo ya Deniles komona oyo nyonso Deniles asala na internet tominameki na koanglobe yango oyo nyonso ya sa badélire oyo Deniles asalela biso na internet lelo oyo Deniles aye asexcuse na média d'après yo impression ne kozala nini bon Deniles asexcuse na média wasalaka mpe délire na média mais asexcuse na bato nyonso tout te famille ya Marie Missa Moti lelo famille ya ashoka bato ebele couple majabu namoni ye pa alobaki asexcuse te mais alobaki ke majabu eza ya nzambe eza kosenga bolimbisi te asexcuse kaka na pasteur Mike mais biso toyebi ke atuka bato ebele donc kosenga pardon eza mabe te le pardon c'est une puissance qui libère c'est ça aza mutu faut senga pardon pour reconnaître katali bato mabe mais pardon wana euti na fin fois motema te okay. Pardon wana eza po babrake c'est-à-dire ana baplainte oyo esengisi ye bapardon wana oyo asali wana ti akende kofukamela pasteur Mike eza parce que aza na devant un fait accompli parce que pardon ya solo eutaka na motema eza lokanga ntango fali akangisa nga so nasengaka ye pardon enge eza pardon euti na motema te po ntango nakoti mpe nabimi na comprendre ke azalaki innocent nasalaki yango na privé nasalaka yango mpe na miso ya bato te parce que nazalaka déjà humilie nafutaka peine wana akangisa yanga yango nasala yango na privé ozo comprendre wana pardon euti na motema na reconnaître donc pardon la Bible eloba fo tolimbisa po nzambe mpe alimbisa ya biso mais pardon Deniles c'est un pardon sincère te demain ou après demain akopete susu oui c'est biso eza pardon sincère te d'après yo meka kotalisa biso fungama mpenza eza pardon sincère te eza pardon otukolobaki eza pardon moko mpo aza na baplainte ebele c'est tozelaki lobi to soki makambo nyonso ene esili tokomona mpe Deniles azongeli biso sous pétage na aza na eloko osala na évangile te prédication eza te Saint-Esprit eza te ana eloko osala te Deniles Saint-Esprit eza te nzambe aza te wasir prédication mpe eza te Saint-Esprit mpe eza te Saint-Esprit avanda place asali te te ya osala bosoto makasi oke Saint-Esprit akoyo ovanda kati na ye te ayebi ke aza nul yango alukaka abebisa mpe baréputation ya baninga mosusu parce que ye aza pasteur comment ye aza moto ya liboso oyo azodétruire réputation ya baninga ya bapasteur donc ye eza bato babengaka yango batanketo bapesi yo succès ozere succès mabe siko motu mosusu azwi succès asalisi yango bajete abongi na kati ya succès na ye wana moki azwaki mpo na bato mosusu bapesa bango basuccès ba 2 jours ka mpo na actualité moko boye ba okangi succès no moko boye ya 6 mois mais osalisi yango bajete osaisir baopportunité otelemi osali makambo okosala siko moto azalaka na succès pendant 5 ans pendant 10 ans pendant 7 ans pendant 15 ans abanda mosala avant yo akoti keto pourquoi parce que il y a azwaki succès wana pendant des années agéraki yango bien te biloko ba Deniles asali ba succès abeti asali ba campagne martyr ya plein penza nani yango pasteur Mike kuno asali te ni Moïse Mbi ozo comprendre ni ba pasteur même pasteur Albert Kakenza no asali yango te ba pasteur ebele batatu tout ba osasi ba Marcelo mutasa donc Deniles aza na génération ya ba général Sonic Africa Rockman ba stade bango bazo sala ba mukuna ba stade ba pasteur Coutinho Fernando ozo comprendre stade na ye yango wana siko ya gera déjà ta na ye wana mabe ke acheter akomi siko muté mabe envers baninga botiketo jalousie akomo détruire siko baninga yango moni assurance ezate parce que nenga za wana on se retrouver ka te et puis nenga za wana za cause ya rancune ya pasteur Mike na pasteur Moïse divisé pour mieux régner azala cause nini cause biso sto yebi cause uta cher aminanga comment on va na ba binemi na mga
est-ce que wana eza likambo ya Deniles? Est-ce que pasteur Mike avant Deniles? Na kati ya Mike na Moïse, pasteur Deniles alokwa papa. Azalokwa papa. Donc so problème eza na bana mibale ya oya na katikati ya kepa Moïse. Moïse. Problème eza ni papa problème eza boye. Tika makambo wana za ndeko na uchana se. Mike, problème ni na ndeko na tala ebisinga boye. Te papa eza boye. Te tika makambo wana chana sa za ndeko na yo. Ubengisi bango mbale na ndako. Musala oyo pasteur Kankenza sali. Okay. Yene falaka sala ngona Mike na Moïse mbiye. Ubengisi bango na ndako. Oza ba frère alebo yambana bakangi bango photo nde to moni lelo. Donc yazalaki divisé pour mieux régner. Azoya na TV azokote la Moïse azo soutenir ye po China ka emo eloko parce que ya bambana. Po China emongo. Oyebi ba ya kala te. Ba ya kala o balekela temps. Bazala ndeni. Soit amoni mona quartier okola za ba chance na za mibali na bien. Akomi ko utiliser po aliaka mona na mbonga akomi mutameka na leki na ngate akomi ko memeleti na saka akomi na mukala Deniles akoma mukala likola mbongo parce que a gérer vie na mabe akoka ovandisa bango mibale wana pe bayokani. Okay. Tala rola sala tipa Peniel ngana lubango aza koza mutakala Peniel cause oyo mutakala Peniel Deniles ana sima ziana mama mutakala Peniel oyo Deniles akozala nene est-ce que Deniles mutakala ina mutakala Peniel na téléphone yoka eloko moko Deniles azaka papa te ana pasteur batu mo ba commenter ki ba bisara yo salara fali mabo singa fali pardon ngana amsai na nzambe nga terre na cher nga na terre na cher mais balobakango déjà la pardon c'est une puissance qui libère yango na zolo bana yo nga na terre na cher te ba ko comparer nga na des listes de net ça éducateur ya masse physique et spirituellement. OK. Ye aza mosai na nzambe visionnaire et église voilà azo kamba milimo ya batu. OK. Toza ndenge monti. Et puis oh Deniles salaka eza ndenge moko na histoire ya falite. Deniles aza cause ya mutakala ya Peniel parce que ye muta brancha na jackpot. Mais vidéo na zaka jackpot te. Mais ebimeli kota jackpot. Soka zaki na relation na jackpot te. Okay. Mais ba vidéo na mutakala pe bimité. Azaki mal entouré, mal conseillé. Yango na vie soki oza l'entourage ba zoba oza mal entouré, oza mal conseillé, oza rien na vie. Deniles simuta a induire Peniel na erreur. Oh ti lelo ke Peniel abimi na live akomo posa ke Mike a violé nga bona bona. Nga tala pasteur Deniles a confirmé que Mike a violé Peniel. Est-ce que Zaki n'a pas preuve? On t'a appelé ça combo ya rendu ton. Est-ce que ça n'a pas preuve? Pas preuve ils a été. Ce qui Deniles Azaki serviteur de Dieu à solo. Mutalinga si li sa Peniel pétage ezaïe. Mais quand on a donné ça le baki qui rôle les premiers Azaki n'a besoin à 5 sabangona mobile. Azaki n'a rôle au 5 sabangote pour atikala au 5 sabangote de 1 de 2. Étant que pasteur totikali komona signe pastoral te ndenge zalaki a mikolo Sarah aza na pasteur tele tala kuta changer ezate. Peniel azaleka bilo amikuse ba boîte ba nga photo a même Peniel une émission na télévision pour dîner Mike a ridiculiser papa banana il a gagné na musala wa salsei Peniel ça juste manager musala manager ngona a manager awa to beta musala ya manager te yo tuninga elo kwa pasteur. OK. Donc oko beta li sola manager te donc so commissaire manager donc aza pena pasteur te yango na bisio aza cause ya mutakala ya Peniel aza cause ya ranking ya pasteur Mike na pasteur Moïse aza akati divisé pour mieux régner côté osala ki Sankara avivara na ki Sankara na côté ka ba fi nzamba za wana te parce que pona yo pardon na ezo mérité te bande balimbisa pardon le roi ba braquer mundu ki boiti te na le question za moko ezo mérité te bande balimbisa pasteur Mike aza pe pasteur akolimbisa te tolonga na pasteur Mike to ya sima na bandeko nyonso ya lobi salama be te bandeko nyonso ya lobi salama be dépendre na bandeko wana ngana na bango te moyena lobeza te nzambe muta pardonnera ba soka sengi de nzambe na ye
asengi na bandeko wana eza mabe te eza malamu mais ezala nde pardon sincère. C'est ça. Po pardon wana eza pardon oyo batie munduki awa obanga parce que il paraît aza na plainte monde ya bapotaki déjà yango nalobaki yango nyonso na début ozobandela noka makambo 2 fois nalobai bien pardon wana eza ya mutu oyo batie munduki awa obanga kufa asengi pardon parce que aza na ba plainte déjà na réseau na ba parquet yango wana akimi mbango na kebomata moto ata na Mike nana ndimaki ke Denis Lesi na Lolendo nyonso na ba relation lo baraza nango aokiofuka mela Mike ndimaki te ye mutakende oluka pasteur Albert Kankenza kutanisanga na petit wana benga ye pasteur Albert Kankenza tango abengi pasteur Mike déjà za mwana pa na ye azaki na obligation ya oya o répondre mayeba ite ke ba obengelela ye Denis Lesi ayebeka ba yeba solola na surprise atabwe Denis Lesi akoti ya kufukama so akota ya kufukama te ngeza ba scandale pour Mike aso moins ngeza ba scandale so atali ya Monique Kulutu aye ya kufukama ya zanzambe te nde na soni wana telemisaki ye ba yambani et puis ayambie liboko moko Denis Lesi nda yambaki ebo e liboko moko wana sadibo distance eza so tali na ba photo longa pasteur Mike omona katika li stupéfait aukamwa aka moi stati mo azaleka Mike kana nzoto mais l'esprit te ya ezwaka ata temps ata fali ninga aza wana makambo nyonso tosala ye na réseaux sociaux akoki jamais ko permettre nga sara tofana ne boy tokanga sous photo oyi point basuba mauvais souvenir on est kozongela yo aza pe na kati ya ba choc wana no elongwe te siko ya Denis Lesi o eza fraîchement ke makambo mabe sala mika mikolo yo okyo senga mtu pardon Mike olimbisa na olimbisa pa aza musai na nzambe mais aza na besoin même pas ya en contact na ye aza muta sabomaki Mike tant Mike akoyaka ya tikaki te bandada ya enchaîner déjà enchaîner Mike akufa. Donc Mike Kaza prudent, je crois Kaza peu prudent. Alors ça il a sentiment peut-être à respecter qui maloba ya kulutu na ye Albert Kankenza. Mais si ceux qui bongo te pick and pona nga pasteur Mike ko limbisa mais kolongwa no plainte te. Kolongwa à cette comprendre plainte dans les pasteur Mike. Potisco ko bakolo ba plainte ba banati. Mais nango yo lobi boye pasteur Mike kolongwa plainte. C'est toi tu comprendre bien pasteur Mike te porter plainte. Mais est logique diffamation que musique. Et c'est diffamation. Nga so bakanga nga pona ngo. Injure public boye bakangete pourquoi ça na. Lokola yo poko ya na mai moko wana oligate muninga msusu pe atikala na mokili fakale boko ya bino nyonso. Ya diffamer bato ebela diffamer na ebembe. Ya Marie Misamu ki atika bana mais makamba lukuta. Nangwa sasa diffamation ndengwana tabiso ba bezista ngo atabiso ba tofinga kan internet na sazwa mutakufa ko sele makambo fandi sepe yana kita bando beta masolo na ye akitanga kenda sala clip akeko bota abenganga abota na pasteur John Sina est-ce que ko banda limeteti pour sala est-ce que ko sala na diffamation webi choc atika na famille wana ya Marie Misamu ebele petit lelo bakanta ya solo Marie Misamu atika bana tala humiliation la tisa mowe azo mérité pardon oui parce que Bible senga biso to pardonner mais ça danger public am ta confiance te donc bato basaleli ba plainte faut kaka samba pardon bolimbisie mais asamba nanu yaza olo bazana ba preuve ngaso na ekolo babo eseke na zui ba preuve apesa bino nanu belema o yaza nango après botiki aza danger public et puis danger public kaka na mokilité mais aobundisa kaka basali nzambe corps de Christ c'est ça c'est-à-dire si tu comprends bien pour na yo bakanga na Denis Lesi asamba abimisa na ba makambo ba pasteur nyonso ya zana ba matière ya ba ba via ba pasteur nyonso abimisa ne ba pasteur bakenda ba boîte ne place mo ba pasteur bakenda ka wana vanda fabimisa nyonso il faut abimisa apprendre ba limbisi batiki te ba limbisi déjà des ana ba limbi po na lete za kanelo mo ngana ko ke fundo siko na fundio Paul salinga boy bakangio famille na yo ebondelinga
toyokani en famille botika bolimbisa Paulin l'état oye biso yo limbisi Paulin mais dossier eza na maboko na biso justice face ani asamsana donc balimbisa ye mais batikela batikela justice musala na ye justice asa musala OK j'espère que to muto to landa biso nyonso nalobaki na ebandeli ke analyse to sala ngo elongo na bino bino boza na plateau te mais bino boza na ba commentaire j'espère que muto apesa envie na ye na commentaire est-ce que bakanga Deniles to bandeko da basi balimbisi ye makambo esila rabu à vous la clavier. Voilà, maman Sarah passage il y a Albert Kanges na église à pasteur Mike d'après yo comment on dirait comment batebe on dirait que corps de Christ est négligé qui pasteur Mike mais ko yo ka parole il y a pasteur Albert Kanges et la question qui bana na Nzambe belé bazo soutenir pasteur Mike. Ouais, mais parce qu'il est innocent. Pasteur Albert Kakenza aza grand. Aza vraiment grand parmi les serviteurs. Et ce qui a yaki na église aleki na ye a télémissier parce que avec le la Mike na C Mike azaki na C a télémissier a continuer ça musala na ye habité Albert ozonga po ya télémissier banda musala wana za ina enregistre kaka moi ko ya ko consoler ko pesa na témoignage taka pesa pe témoignage na ye moko o ekomela ye tangu mutu ba tuti mutu abandi ko ye pas zwa ba ber donc eza ba signe bien ce qui nalanda indo kiango olobake soyi wa jibe na wera nani soyi jibe na wera ba bisika ndekindena ya deni azamisa mabeti biloko azosala so bokena so na c'est ya deni pardon pana et pas maman ça quotité ngai ekota te ekota te la femme de Potiphar oya simbaki mama Maria mapesa kombo ya la femme de Potiphar ba preuve oya lobaka zana ngo ya mama Maria aya nango. Mais Moïse parle bobo c'est Moïse va preuve. Moïse coûte la 5 flash boss. S'il te plaît Paulin. Oyebi ke soyi Moïse atanga comme majabu banga ki osamba. Il a été sage parce qu'il a eu le baba mensonge. Si qu'on y a Deniles qui a confirmé même que majabu est un sataniste. Après quelques jours, majabu wana batubomona wana baka ba représentant na découvrir de akolo majabu ya bangote kaye. Aluka cop bo comprendre. Oh, la femme de Potiphar. Après ça bangona bakombo. Deniles. Te sope to total spirituellement moi qui ndokeza. Kota yaye ya pasta. Ye moko sorcier. Et c'est normal te. Bato ba olimbisa mais bato batikali na mutu na bango ke mwasi wana za boy. Majabu wana za boy. Marie misa mabota bana mbale est-ce que akoleka babiloko wana kotisa ba. Ngana landa yi mutu moko a commenter bi Deniles saloba vérité azo démentir po a obanga prison. Monisco batunde ba komo loba. Yango na lobi batikete fo ba samba. Po eloba mateke Deniles a changé maloba po obanga prison te fo ba samba pesa ba preuve communauté mona. Voilà, tu continues côté à pasteur Albert Kanges de Mozaloba. Na pasteur Albert Seni. Ndenge o ta ko loba makambi ya pasteur Mike ndenge ayaki na église. Non, et c'est bien. Et c'est bien que ba pasteur peut to comment mona bango ba sangana oui. Ba sangana mais en vrai ezate ya yenenga yaki o talakutu Félix babarati nzambe na sata ba oyokana me bayokani na Kofi. Bango baba musicien profane baza ba homme de Dieu te yo za mosai na nzambe ko yela biso témoignage wana te pourquoi yo sangisaka bango te après lo ba oba mona na Mike bayokana parce que aya ta église no te awa bebe sabe ba tala mukola o ya na église ya pasteur Mike na moni ba yambani na pasteur Mike na fungoli dossier ya pasteur Mike te na fungoli ga dossier qui va plainte école là na fungoli et ya balugele et ya longa ya Deniles c'est comme il faut ba biso to bebisa ba énergie pour en soutenir parce c'est parce que azaki vrai azaki innocent muta détruire koleka Deniles azati ali bisa étant que serviteur de Dieu m'a poussé pembeni te et puis plainte ko retirer te asamba quand tu toko bana pa na suka to zala na ba caméra na parler dossier lelo ba osamba lelo ba Deniles azosamba dossier lelo Deniles ça ba preuve toke. Voilà, c'est comme ça. Voilà, merci, merci na abonné sur Sarah Tola TV. J'espère que vous avez aimé l'émission. Quant à moi, na Sabino ka que bon ça là va commentaire par rapport à CGO, il y a Deniles.
bomeka kosala ngona sentiment ya na yo te et kosala ngona sentiment te ke ono na kumisa boye to na finga bote ça biso commentaire mo clair ce qui oza pour na bakanga de nini se kominga wana non déjà c'est faut bakanga e ce oza pour te le baka te déjà lokola singi bolimisi makambo na esila à vous la clavier voilà lelo j'espère que na sujet na biso ya mibale na saki bino to kobeta ni solo ya ba musicien to le wana na accord de Christ est-ce que to yena na clôture te mana ko beta pe li solo moto na succès j'espère que bandaka bana winge balansaka ka makambo ya concert le 30 juillet j'espère que yo mo zo mona ki musique penza actualité zongi analyse no ko sana par rapport na yango non Paulin nga nalinga pe ama musique te mais en tant que journaliste bande ko basana beso informer ba en tout cas makamba wenge courage félicitations bonne chance yango wana makamba wenge courage bonne chance mais lelo komona musique penza to moni sorti à tokolo bata 5 musiciens si je crois bien 5. En tout cas, félicitations. Azani Banda, JB, Azana Guinée, Yeritiwa Azana Guinée, Ferrego, Azani na Côte d'Ivoire, plein à craquer, Werason na Nini, na Afrique du Sud, d'après yo. En tout cas, félicitations à l'artiste Nyo Swambo Ranabiso, au baquet qui représenté drapeau et à Congo, Libanda. En tout cas, félicitations encore une fois, bravo et courage. Côté on a le Bézate. Na Lilobate Paulin. Na félicité Bangora. Par rapport au travail. Ouais, parce que bah autant vendre bango nyos tout hein. Ba vanda ki loko ça les alaité mais on dirait moi tonga mo ba chubi bango nyoso. Ba surtout qui. Ba kei ba ki au travail. Ça fait du bien. Ça dit bien. OK, ça dit vraiment bien. Ba ti que la ka fali charge te à okendara à représenter partout non. Là c'est peli pena félicitations courage. Non, mais ce qui est vrai, il fallait na robeta ba concert azate. Tous aba réaliste na bango ba fanatique ba musicien nyonso o bazana na libanda mboka. Ba ebi ke fallait l'équipe bango nyonso na ba kobeta ba concert. Azara makasi nelo kwana. Mais ça dit bien que ba longoli charge wana ke bande ko nyonso. Musique yango siko ezongide. Donc ça dit que Congo est frappé. Musique yango que na Côte d'Ivoire beaucoup de Congolais mon kaza ba concert boké boy Abidjan azali boké boy boké Cameroun boké boy donc ba Congolais baza partout ba obeta ba concert voilà bazo représenter drapeau ya Congo Robin Mundi bakangi fallait na Europe kuna fallait apemi Robin Mundi baza na Europe ko ebite na ebite ça na Europe na so na ceux qui 15 ceux qui 5 ceux qui ba 8 et ba choquer za obeta na poto na ebina rate affiché bimagi déjà natalité aux informés mais informera qui Robin Mundi na Europe déjà ils préparé des ba showcase na ya je ne suis pas au courant. Voilà poto chité awa neto kabonanga na yo to monaki bina filé à reconnaître papa na ye kolobaki maye swazaka papa na ye papa otikala ka papa to baka na bon terme à s'excuser na ba villageois tout ba villageoise na ba ndeko na ye pour les faire aussi ces missions pardon non les actualités des fois aussi ces missions ah pendo y place à bien té na bonga fallait aussi ça nos émission à vous ba danger public ba comme belé ara ba pasteur té hein oui bina filé za danger public a commis danger public donc mutu na conscience na ye ba ko sala mutu ma ba o choquer mutu après on singa mutu pardon non mais attends l'idée température à terre mutu na na papa na ye est-ce que tu as zongi kota papa omoni Paulin ebselo moko na vie kolukate so moni ko beba na mutu bobeba na tiliwa c'est ça kolukate oya o choquer mutu polo bibobondi ça sert à rien. Pourquoi car irreconnaissance envers mutu moni sa o mutu na miso abatu pour gagner quoi? Est-ce que Diego a posa sala rando te kako sa pe rando ne héritier bando finga héritier po batu ba chaika ako sala ngoti po anya sala ngote asala ngote pourquoi aboyara un jour et comme les ngambuke
à reconnaître sous azaka papa azaka kaboye daddy. Mais au fingi déjà il mon héritier sala on a wera mais après ko sala elo esimba ete na suka na ngwazungi wapi na sama kola wera papa zakaka pourquoi tout ces temps au perdre on a au critiquer Fabregas pour gagner quoi ko benga petit nanga alors ben sauf patron te petit na ko sekaye ko tukaye yozo tuka Fabregas moku miseritier ye kuta finga papa na me ye wana zonga na sama kola papa comprendre ka papa est-ce que ba ke fali ya de moment na kofi ba yoka na te mais fali alingaka même pas aya na rando na media ki bankile ba ke na papa ne ba na ba problème pona nini aboyi lobia ya suso papa. Pourquoi? On dirait comme le mon boy to mi stop baba mi sa biso. Kolimbi c'était Fabregas. Kolimbi sate. Makamuso bolimbi sate. Omoni batu mususo bo kaboni déjà bungeli o makasi. Fo botika la bongo. Bo subo pousa na soupe benité. C'est de trop. Afingi Fabregas trop. Fabregas apparent. Fabregas a otala babola munyon sto asalela na ba chance nga zara okende orchestre Fabregas nazongi susima à l'époque Fali na Fabregas ba musicien Fali na Fabregas ba musicien o bazalaki le plus stable na Congo awa ils ba musicien Fabregas ba bébé Buchu mituka ba tout bazaki très stable ata mo Jaguar ba tout nyonso bazaki stable koleka na ba musicien Fali na oyebiso à l'époque. C'est-à-dire Fabregas quelque part a fungoela ki bino motema. Oui. Et moi le bango. Pour ça leader mususu a leader ana mbongo koleka mission na mais a bloquer peka mission na ya bongate. Ayo kele keto mais mission ko pa bongi ne pe na noter. Mais besoin ki chance yo za leader local Fabregas a pesi bino chance. Olongwe. Au sali chemin na yo. Fabrice abando soutenir yo. Akasi. Ce qui va nzembo ana so album a liboso beta tongani ne tubaki yo papa départ a bien affilé eza Fabregas maestro ta soutenir ye po banzembo taka olongo na orchestre mais mukolo orchestre a soutenir abanda o poster babilo kone po aye bana pe na ba contact mususu azwaki ezaki ya Fabregas boye ba ke bien affilé lelo na critiquer été mais soto tchependa ko beta musique ana musique te lobby ko beta ndule bina fila na musique te azaka na nini aza musique te papa kasi aza na nini aza musique te aza na nini azo départ a bien départ wana ezaki accompagné na leader na ye soki lelo ba leader nyonso ba commission normal que musicien akoki kolongwa na soutenir ye musicien na nga mwana nga au mona ba musicien tout bozala au top azo ki départ a bien Fabregas c'est mora longwa pa wera ba monite kazaka toujours na sama kola wera lelo ya moi ça ka départ a bien ya moi mona zo vitesse koleka bana tout ba bimi na sima par faire aza grand génération nyo se bimi na sima pa wera mutaleki Fabregas azate pourquoi parce que asaka départ moko ya ata héritier te na nenga logique eza critique te tout ça la critique mais tout ça la critique j'aime bien te film là to ko yo comparer na no héritier na Fabregas te na carrière musicale Fabregas ayaya na carrière musicale Fabregas mais Fabrice mutabanda liboso carrière o ba osala yo tanga nini otanga kokota na wenge to tanga ba carrière o lo ba bien avance to tanga ba carrière mutalongwa sala orchestre mutaliboso na wenge za oui yangwana na lo ba ayaya ya héritier na carrière aza ya héritier na ba album aza susu ya na ba album de succès héritier no asali yoka héritier no asali générique kangité mais à bêta musique a bien a mélodie a bien toko iko comparer les héritiers na Fabregas te Cariza y a ba concert y a ba disque d'or ngolo ba donc soro y a ba chanson ya succès ba tu ba comparaka aleki na mbongo te tozwa ka ba plan ya musique to bando comparer mona ki Fabregas aleki Fabregas aleki parce que abima liboso pe héritier clavier ça msana abanda ka carrière na avant et puis kobima na e a éviter ka ranking na Vientoni
quelques batupé avait ntoni babande ko soutenir ye héritier asala mauvais départ ko bimana ya bandi clash na wenge che 12 et boko soutenir nde basala Ferry abimaka na kitetia mwa mobali ye pe balia ye penda ke 12 yo penda 12 mais atake mobali abimisa ataka mutu lié boté Ferry mutalela tina banzembo ba vie jaloux ebima boyoka te tout le monde appelle sous un vieux tchon kasi yango nazoyebisa o yango moni esala mauvais départ fali makambo mabe eza makasi basala epa Koffi Olomide mais tellement ebaki stratégique na boyi lobi na ya oloba o dadi malgré mabe atikali nyoka kaka malgré mabe atikali ka papa po ye mutabimisi ye mutapesi succès mutayebanisi na monde entier sko ero 20 na plateau tout nanga ke bina filare Fabregas ko limbiseti nazo la question mo batuna la bina filé tala ba villageois zela no pa na okikanda na moni loka mamba Deniles ba villageois bozala mayele ngapi ba moto yo soutenir tala moto yo soutenir avec tout cœur Fabregas a soutenir nani bina filé apese na continue mais lelo bina filé tala nenga sali Fabregas ala yesu so papa zaka Fabregas kota li felo me ko limisa te ko ba villageois pas mal zo linga batu basenga sous pardon te moni bilo monsieur zo mérité pardon te pardon héritier bolobela ngo boete tolobela ngo boete ndeni botrouvant normal azo ngila makola papa na ye et puis que pourquoi tu trouves qu'on normal héritier pesa wera temps azwa ki temps moko clasher wera azwa ki sous temps moko avandi calme aofinga su wera te akomo bunda na musique na ye oyeba keso osali mutu mabe opesi ye temps kande kitaka oyebaka oye kitaka kanda were kitaki akoma ekozela na bana ne nyonso tu bazonga même Ferry wera zela kai amaboka kofunga voilà bagolo siko yebisanga yo utofinga muntu ka semaine Fabregas bina fila utofinga Fabrice ka mikolo otesa la vidéo na robia avant bonobo te waneza ko se moquer na bato bi ko pianga kanda bon ngai bina pianga kanda wabi ke sope na Fabregas o limbisi ye e koma likam nanga nawo dossier voilà merci na mateko bona na muso eza ya olimbisa ko se kate zo énervé nga na moni o lokoko mieti papa nganga na banda olinga bina file mingi na bima garçon mo azali poli azali vraiment bien tala nazwa ka exemple ke mbala liboso to mona musicien longwe pa leader na ya zo soutenir ye yana tsa tuna ye question lobi to komono fingi Fabregas ta ebité wana papa l'élève du maître kapoli kambwa ndebo manyoso c'est là ba soutenir yo de tout cœur aux départ oyebi ke na musique so ba bomi départ na opo mate comme en passe yango bila fili amoni on dirait que musique na yebeza vraiment evandi souté te amona ke musique evandi abalutseli papa mandoki oh papa tikala ka papa amoni ke akomo chité ponga na oka musique ne loka musique ya mamatanga engalalele eya ye lelele okolo bado nyonso mais koto bebisika yoka koto bebisi présenter yo mona musique bina fili ko ya bina fila za moto te tozonga na place boba te bona nenga mabete na oka loka ba musique ebeta na ba matanga ja siko matanga eza tozonga na musique nini vraiment on est bon de lui Franck Loric c'est-à-dire que mais bina fila tozonga na mboka bayombe Bana zemboni le meto na ngai tananga banzemba ko mikolesa ida ba page fort kasi tele zemba embele le maître yango nazoloba nao nzembo ne alokano nzembo nzambe bona ebite bila filo beta musique ni oza na rumba aza na bongiselo aza adorateur donc bato eza na bato basoutenir bina filé na tobi ya carrière na ye na ba journaliste Sarah Zanakati nga nazali et puis na banda olinge mingi poza ki mona botosi poli
mais era yo balusa ba face ngabi oy ata soutien nga ata ndamba ozwa raté parce que nga naza témoin na mona nenga zo vivre et pas Fabregas ba misa Fabregas ba o vivre bien biso za so to kena bengi full boss tala biso za so to moni bina filé na rep et pas Fabregas to sepe nga ko malamu na mwana nga bina filé ke nani Fabregas po bina filé na ozwa chweke exactement naza préféré na nga ye Fabregas attaqué to kanga ka bina filé wana osola biso ba journaliste. C'est-à-dire, dans l'orchestre, à Fabregas, bien fait à foot et à ministère transport pays. Donc, c'est-à-dire, mettre à pesa qui est penda, à fouer la qui est monté. Voilà, chasse. Néanmoins, le baki, tant ba iboto ba longwe, à zwa qui tant ya au concentré pour na bango babi. Yango na oloba, à fouer la qui est monté. Sko, nga kokaka na kokaka ingratitude te. Au moins, attend, ngai na beba na héritier. Mais na permettra de quoi ça la héritier ingratitude. Mon ingratitude, ils sera condamnable même na Bible. Oloba. Yomo nyataka même tsoka seti. Te ban tsoka seni. Maman oloba. Tout ça la vérité. Maman tanga oloba. Maman tanga oloba, maman a se plaindre peut-être na mabe o. Bana batikali ba aliati. Et voilà. Mais que y a ko ça la ingratitude mo boye. Poani akenda poto akenda ba pe Afrique presque nyonso na visa maman na été ya bandeko na été pour héritier. Vous comprenez? Donc c'est-à-dire ingratitude des eloko mo mabe. Ingratitude des eloko. Tanga balu ke la Fabregas. Mbala mo na talinga bien oyo. Aza mutute o abongisi na vita ninga sali. C'est que biso ba yibala to Holanda osala biso ya minene koleka na mibendi ngabi awa na tikali na la team wata pona ngala tikala pa na travailler na ye de na ko boya na tiki bandeko misusu ngala tikali pe héritier de esika na mona ke bina filé na otikala ko soutenir ye ata mokolo monte siko eloko ezopesa kan des années outi ko choquer mutu pas même une semaine. Au lieu de garder dans ta silence, au changer langage, au finga qui est sousté, mais au commis au azaka papa te bablo andengona to lingangote Fabregas ko limbisate. Boinde to boya. Voilà bablo andengona ko limbisate netinga. So talitangu na longwa ke perité pona yebi kuna nenge fonctionnaire tamba otinda batu ba finganga. Na banda o clasher ye. Sikoyo kana batana na banda o clasher ye après une semaine. Wana nga héritier ozano ka papa te wana ba pardon ndengwana eza ya olimbisa te soit ozwi conscience que natika nga ba clash na va na kwena nga ezwa ta moi une année 2 ans 3 ans ata moi 2 ans ta une année après ko luka mutu wana na privé koya na TVT pardon sincère que na privé OK na privé waka papa malgré tobe banaki limbisanga na nito za la bon terme. Peut-être papa wana nde sikoyo akwa annoncer na privé que to surprise moko boye to mona yo koti na répétition boyambani bosali ba foot moni ke nenge asala kana merveille na asala kana na ya mado oya mnene Deborah babongisa na privé après il y a na répétition ngapela zalaka le jour on a un jour na répétition vous comprenez et ça la mabongo yo fingi muta auto finga e bonobo alemba mo ye par Fabregas komeka te komeka kuti. Tala komeka te kosa ba je wana te ba villageois bomeka te. Na ba villageois. Webi ke ngaza olinga pe Robino. Webi na baya Robino poani. Ndenga finga affaire. Ngala baya. Wana tanga pe na baya. Ngape na baya. Na baya e banda finga affaire sala émission mo na yite ka ken wana mutaluka ba problème. Ayamba e afinga affaire ma be. Walo ba ke ya tala mona youtube ko leka affaire. Na baya e wana. Carrière faire azanango est-ce que Robinho akoko mango lelo na lobby eza manquement ya respect na baya eka wana donc le auto côté ça peut dossier ya Robinho otuninga makamno moite na boy na lingite na tuna question moko Robinho zaki na TV5 j'espère que on habite sur landa game Paulin wana poso sa isanga clash na musique mais ça clash était toujours ça l'analyse na tinda ki aleka kuna nani atinda ki s'il te plaît na atinda ki na musique nini s'il te plaît héritier koleka
aza na bachanson kitoko batout en noir j'aime mon mari bapm banzembo kitoko eza ebele sikoyo ye neti na rumba nini to na miziki nini oyo abeti akelekela na tv5 Fabrice alinga na tv5 ye mpe fali bamoni na tv5 c'est ça elo asalaki kasi faka ase défendre le roi Fabregas ozalaki français kasi yango na bifala aloba le roi Fabregas peti ya bote ozala bacomplexe so loba alingala bien loba lingala yango moni nga mutu mo atuna nga na makambo kaka na pibliaki ye Robinho baofinga nga na se yo mo sala émission na français to ndima yo nga na complexe te yango tomesana na biso na lingala nasalaka émission na nga na langue oyo nazo maîtriser bien mpona communiquer bato bacomprendre de quoi je parle mpe eza langue nationale naboyi na place ala naloba le naloba li naloba la naloba le chinois asala émission na kichinois soki nalingi nayoka ye nake na traduction nga mpe naosala na lingala soko olingi olanda nga translate na anglais na français kende koluka otala nde biso tokendaka kotraduire ya baninga yo mpe traduire yanga na osala émission na français soki na se décide ke non na bandi cours na nga ya langue na maîtriser français mpona tuka bato baotala nga te naloba un bon français parce que na lingala na nga na osala gafe te c'est que so na oya oloba nasala émission na français donc na gafe na nga mpe te moi baerreur ya mike ezala mais naloba français correct oloba ba français ya bien mais oya Robinho te Paulin tikaka oyebiki baloba chakuko ndenge baloba nini chakuko seka ndenge te sazwi libanga yango ezwaki Robinho libanga l'usine ndeke chakuko seka te Robinho aza koseka eza na émission mona tala eza entre émission te kaka ba live Fabrice asalaka seka pe fe dans vidéo mo batie ba monter faire na ye baseka faire Monique faire aloba français c'est ça faut faire le français est-ce que faka lobati ata faire aloba français so baloba français faire ezaka na accent te yoka babi français faire ezaka na accent te mais aloba français siko Robinho yo ya yo wana lobi eza nini pour les quatre émissions. Voilà, merci pour ton succès. Mais tu vois qu'à beauté ça to ça la moi analyse par rapport il y a d'autres réponses il y a Fabregas qu'on ouais ça est là qui hérité. Pour d'autres réponses on a côté la moi pour boui ils hérité. Mais quand on a tout expliqué ma capacité wana. Fabregas en vrai asa rival héritier. Bon il soit utile l'autre comparera Falina na Ferré. Babimi génération mon encore. Faire abîmer à sali carrière fallait abîmer à sali carrière guerre a fallu na faire ba outi na una ba carrière na bango depuis ba obunda droit chemin ça s'interdit ba okende boy sikoyo Fabregas n'a hérité ba na décalage à boy ata le hérité ça succès koleka Fabregas mais na carrière Fabrice aleki car donc moi to tchaba on a balance et a dit génération hérité ezali ba nombre d'albums na eza na bateau bazana et génération moko faut ba comparer bango Fabregas a le roi yaya Ibratan ah Ibratan te nga tangi ba komba ba tuté voilà termine cette émission et moi par rapport à l'émission et moi ezate pone démocratie et démon PAT est-ce que délivrer un moyen beaucoup biso muke na montage botie biso moi TV muke uchenga moi TV moi muke boyi msela ba photo bato ba kombo na otanga po na bando tanga est-ce que est quoi ça là là possible c'est possible oyebi singa na sali elo na ina sala elo moyen nga siko na émission baba monter ba bunda na ça va merci j'espère que tant nyonso toolala mukama ye les opusana eloko na asala ngona bandango na yo na mimi na banda makambo na soka na yo saka neti moi TV mo eza awa ngana na sali neti ngape na sali neti moi TV mo eza wana na omona siko befa faloniti oya Londres problème ti asa kotoyo tenga nazo bisaka moi 4 photos le vraiment 5 na falon te falon to che monsieur falon na ni journaliste tenga na lingia zala so ite na répondre ba question te voilà to chai ah ok
na bacadrage wana en tout cas so botie ete émission nanga bolexi na porte bino plainte na kara liboso moto batiela ngai soki batieli nga foto ya moto wana olobi kaka maloba moya bien mpona moto wana ok olobi kaka maloba moya bien opesi mpe conseil na foto wana soki ebimi opesi moto wana conseil premier moto ya liboso kombo eli ngai héritier wata Aza jeune artiste congolais. Asa Ramsane bien, il chante bien. Il a bandara peut-être qu'au Kangaye a avancé, ils allaient qui impolitesse. Comment que grand, comment que peut-être place où Yaoutara ou Ranson papa nae. Mais apparemment banda du moins conscience wana. Nzamba bandi ko fungula ba ouverture. Donc atika aneka na concept wana yo sunga e moi trop et azape mutema munene afungoela ba musicien na mutema abimisa bango parce que artiste ba mona raé na bana musicien aza grand tout le monde a qui na bana taba wera grand collègue jibo ebi place nini na bana dangelanga mwana ni na jibe oazo sala fierté ya Congo. Merci. Azate. Soki toke pa wera liste ya mulai. Siko so toke pa Ozana héritier. Non pesa exemple so toke pa Fabrigas. Azape na bana. Mais héritier aza grand chanteur oyo azana bana te. Donc c'est-à-dire apé sa bana ne pe chance. Même ba o bana kata groupe. Chance la kisi acha bangata na moi standing mo boy. Que ba monsieur héritier baza bien véhiculé bona boy bazo vivre bien ata azana makoki ya ro sunga bango en 100% te mais afungola bangata ba porte les ala ki tout à vie nanga oyo abando futelo palais hein acha bango na moi standing et ça la bien parce que quand on voit un grand musicien photo mona bana photo mona bakoko ndenge lelo Fabrigas apesi we ranson bakoko donc voilà à part ça ça amsane bien voilà merci. Deuxième moutou, ozaka juste un conseil, na maloba moi bien pour nae. Il faut na limiter na ba parole. Alukelo nzambe. Alukelo nzambe, merci. Troisième moutou, pas à libre chroniqueuse. Yvette Kalom. Troisième moutazawana, Yvette Kalom. Photos au monde Yvette Kalom. Ce qu'on fait là ça. Vous avez un démo conseil. Na parole moi bien pour naï. À travailler hein. À travailler là c'est tout. Voilà, Moutasuka. Azape moi si Karine Mokonzi. Nasa ni na pesa conseil. Conseil na maloba bien pour naï. En tout cas conseil des athées. Maloba bien ezara courage. Courage. Voilà. Voilà, merci Naba Ndekoyon Sobolandaki émission Vérité to komina suka ya émission na biso. J'espère que mutuna mutu a se trouvé na kati ya émission oyo na ba analyse auto wuti kosala kati nesika oyo invité zanaki bongo Mama Sarah mutuna succès Baxela et Madjabou. J'espère que analyse l'équipe vraiment très bien. Binope bossa l'analyse na ba commentaire par rapport à notre bien. Paulin so bache falonte. Merci. So boleki se émission nanga. Mais émission de série déjà. Yo déjà essayé na zo des annonces. Oro des annonces. Parce que Toyoka s'il te plaît. Toyoka na ki obidanga 5 personnes. Ola 4 personnes. Etikali mutu moko. Na tirage ba bimisa 4. Yo ndemto. Chafalon. Mais photo Fallon les a dit. Ba chaka. E ko uta wa. Na ba tu na ngala pia Fallon conseil kasi. Ah.
Merci. Merci Zate, yo tuna falloir un conseil, ngapena pesa falloir un conseil. Merci Zate, on dit maki, eza loko signer contrat na porte-à-porte. C'est au cas d'émission. Au cas d'émission te poli. Merci na maman Sylvie Maman Bayena. Sylvie Bayena zawa te. Maman Sylvie Bayena tika ya paiement. Azawa te. On a chuté l'émission. On peut chuter n'yeni to si c'est Voilà. te. Bon, des livres. Mais j'espère que les photos, attends, nous allons télécharger là. Photo Zate ton divi kasi. Photo exacte. Et bon. Moi tous on peut ça. On tire na yebi na pesa conseil. Tiens, na sala na loba to kate émission. J'ai confiance dans le montage. Ça sera bâché. Na yo la bonne délivre. Voilà, merci na papa Guy. Bonne délivre muta monter te. Na pesa go faire bien. Voilà, merci na papa Guy Bayena, le conservateur de la SAP italien. Papa ça toi aussi ça te. Pourquoi c'est aussi cette émission? Tiens na pesa. Voilà, on doit comprendre que invité na suka bimisi des autres de l'émission. La bimisi des autres de te. La bimisi des autres de te. Rokata te. Mais monsieur Sili. Monsieur Sili, na ko descendre c'était na ko informer ba to mambuto lobité. Bon comprendre que déjà il est invité à tomber monsieur Sili. Bye. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Kabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Kabinda Center. Veuillez nous contacter au plus de 143 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.